Fidèle internet de Eurotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre MDC, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Tous en juste pour la binote de mission toujours là. Je dis bonjour à mon papa Jean-Pouy Kabeya, bonjour à toi. Bonjour à Elaka, papa na Arsavine, des gros bisous bébé. Je dis merci à mon caméraman privé Jonathan Zaki derrière la caméra. Pourquoi pas mon réalisateur Andy Louisa. Merci à toi Nazana Abe Chelwe les ajouts Oyo. Matin et maman Monique qui te koebimi, yango le to kiti na sieste. Ah ouais, est-ce bazo le lete ko ko yo kalto beta mo lisolo na chole. Te ba matanga ba bongisi yango ndenge ni basali programme na ndenge ni to na chole pour en fait ba programme. Bonjour Chole. Bonjour maman journaliste, bonjour na peuple congolais. Na ba combattant nyonso ya IDPS bazali banda, bazana ba Cameroun na Europe, bazali na Amérique partout, bambote na bino. Vraiment bozala calme pour na yoki déjà na tongo alele bobengi biso bozolela ke ministère intérieur na finance ba pesi na bata FCC. Toko solola na bino na mission ya madame Carmel, na bengo madame to mademoiselle. Madame. Na madame Carmel, vraiment nyonso toko so na bino bozala calme. Tolobaka boye tout le monde peut trahir sauf Félix Tshisekedi à travers IDPS ne peut pas trahir. Wana yende lobby alors. Te biso te to monite ndenge makamango ezalaki. Oyebi ke bayiba Martin Fayulu pona $1000 pour voter abada bombole. Bayiba olenga ko pona $2500 pour comme président ya Sensa ozolanda. Na moment tozo sala ba corps bayiba batu ya G7 ba panza G7. Soki biso tozolo ba makambo peuple congolais bozo ngolo ko la comédie te. IDP ça sala la comédie politique te so bona posa comédie politique boke soit na FCC soit na Lamuka. Bangonde ba sala la comédie politique. Na IDP so sala la politique pour l'intérêt d'abord du peuple congolais. Tant que tozolo ba ke non eza comédie te bondi ba ke eza comédie te eza ndé politique ya solo to ça. Ndé politique ya solo to ça. OK Chole, le to moni eza mukulu matanga maman Monique to ko ebimi na ebité. Pour préparer un de préparation na ngo ezoleka ile kindenge ni pe ezoleka ndenge ni. Oui, maman Monique lelo ko ebimi ezalaki na morgue ya cinquantenaire. Bon, to bimi sango lelo papa cameraman okozwa même ba musika partout ba mona ke toza vraiment bozana image wana. Donc ebimi lelo to exposer yango parce que eza bureau na ye politique. IDP c'est ça bureau na ye politique place ça la politique na ye to ye to lekisango même pendant 2 heures 3 heures de temps après ba kende ko exposer yango na 16e ridon que son âme repose en paix. Soki bako compter ba meilleure femme na Congo Monique Toka za parmi bango. Tango Kabila mais to zako lo bango de kazaki viva to zako sala be mission na ye. Tango Kabila zo boma biso na ba masasi na ba gaz zo betama. Moi si o azako kita na balabala zo banga te ezaki Monique Toka. Donc c'est ngeli respect belé na ba catégorie ya kola Monique Toka. Baloba ke makama malamu ya bato ebima kaka soki mutakufi. Mais biso to banda ko loba déjà bolamu na ye de kaza vivant. Donc eloko ngana souci na nga makase ezali maman Monique na moment ba campagne électorale aye ko mona ngana za la directeur ya campagne na ye. Mais tango aye ko bimisa ngana za la directeur ya campagne na ye nazalaki déjà na compte ya secrétaire général à l'époque Jean-Marc Kabunda. Mais na bolingo lokola zaki soldat du peuple na bolingo nazalaki nango na ye na lukaki plus de 20 personnes na salé les bureaux à Mombele pour être babi misena élection. Donc ça langa pasi musala ngo asali nanu te PCN yango elekaki mabe ba publier kombo na été. Donc et ça linga pasi en plus ça eko kufa lisusu. Donc toze émotionné mais ndenge ka lokola IDP c'est ça parti à bana nzambe oyo nzambe azui problème ezate l'essentiel eza que son âme repose en paix. Que jour au mokoloye so beta trompette na ye to kutana na Monique toko na lola. OK, je te vais t'alister au cabinet finance. Des finances to kabate, oyebi que l'exécutif numéro 1 c'est la constitution actuelle et la président de la République. L'exécutif numéro 1 c'est le président de la République. Ozomona mama. Et le président de la République programme na yezo basé na financement, na mbongo, na finance. Ya mbo pesa FCC. To pesa FCC ndengeni. FCC tozo boya bangote. Totali pour respecter l'article 78 de la Constitution. Pour les loyo, ceux qui IDP sa majorité parlementaire. Maintenant, ils sont les batailles FCC le ozo à Brazzaville. Mais rien n'est tard, maman, 2023, on a 4 ans. Attends, et ça peut être ça, mouké, tu rebêtes en date à Tokoma. Tu rebêtes à date à 4 heures, Tokoma, Seigneur, si les autres cours constitutionnels, si les autres quotas. Mbongo ezate Bible benyango douleur d'enfantement. Ozomona mama tanga komi na période alinga konda. Papa so ayoka na vie. Ezalaka ba passe ya suka po ete mwana bima. Oyo peuple congolais bozomona passe bozomona
po mbongo tondi nango na banque, ce n'est pas la comédie. Et ça dès que gouvernement zo bimaka boy boko bota na bino, c'est-à-dire boko sanza donc oh nyo sezaki nzala ba pasi boko bosana nango. Je vous dis la vérité, et ça douleur d'enfantement yango zo mona dollar zo mata yango zo mona nzala zo bakisama pour douleur d'enfantement pour te peuple congolais aller malamu. Nazolo belo makamba solo en dehors ya Félix Tshisekedi tozo répéter ezana politicien talanga na lobaka boza comédité soki Félix asali ne musala moko te na kolongwa te pona kende na MRC tona kende na lamuka association des aventuriers ata asali mabe tokolbendela nde nzambe tata po ete atindela biso yesu azala président république po yesu asali te mutu asala te mama dollar imaki mbongo esiki na maboka batite insécurité na mboka kulu ne zongi su ya grave na ebité et donc na programme 100 jours yango piaka yango kulu ne faisons nganya programme 100 jours en d'autres termes to bengaki yango la manne cachée bana tango bazokende na terre promise avant bakoma na terre promise baliaki man en attendant bakoma place oyo miel na miliki etangaka bobandana na man en attendant bozwa misala bapase sila bobandana na 100 jours yango to bengi yango manne cachée ozolanda mama misala ekoya ma mariage ko sala matango bazo sala molimo célibé ko longwa na mboka mais en attendant to koma wana boliana nous 100 jours ezanine tolo na madesu tolo na matembele sana ko bima nango po bana babanda kolia fatia sali 100 jours est égal à 3 mois et demi ozomona mama donc biloko po ekola to liango il faut 6 mois boza la calme bokolia bokomela bokosepela basota muto yango na zo salema babalabala mama il faut reposer ko yebisaka bato clair que qui quitte Tchikapa nzele comme lokola mutazo kende na train 8h du temps il faut moi minango déjà kitoko makasi nzela itofa kuna nyonso tioke no mona Tchikapa bato bakomi kola na makadamu baso sepela makambo ba mona te banda 1960 bakomi ko mona ngona 2019 pour na Félix Tshisekedi. Donc peuple congolais, rassurez-vous, s'il y a des travailleurs au Congo, il y a les travailleurs numéro 1, c'est Félix Tshisekedi. Il va travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Donc rassurez-vous que obozo mona papa oza bayer konyo la locataire te pona gouvernement fati na ndimite na kongo toza ba locataire mboka ezalaki na mbilinga te est-ce que Kabila otamwisa mboka malamu Mobutu otamwisa mboka malamu te ndaku oya IDPS buldingo so to bike to buka ngona ba combattant et ozo biso mo à 30 minutes mais ata mutaye na ba milliards de milliards ba lobito tongo na jour moko kokate mais to buka ngona jour moko en d'autres termes linko loba destruction c'est me rambango mais reconstruction ezora mo attend donc bo pesa tana Félix Tshisekedi 5 ans bon na 5 ans o bo pesa ki soki asali musala te en tout cas wana nde yeso ayo comme président pour to pesa confiance na congolais te dernier congolais to pesa confiance Félix Tshisekedi ye pesa asali te en tout cas congolais mo comme sous président yeso masi ayo comme président république pour confiance à 100% de to pesa pa na yango wana papa gouvernement zobima je crois beti to commence oui ti to commence samedi à lobby na ba minuit bo mona vraiment gouvernement obima samedi ka ba semaine so banda parce que me ba konzi à partir so zo ndaba ona ba TV ba lobby clair 1 de 4 matin bo mona gouvernement obima donc ça lokola ba tbaze la koya yeso jour ye bana raté mais yo préparer kaka ke gouvernement zobima pour votre intérêt donc ça Jésus vient bientôt. À bientôt à nos jours, tu es à minuit, na 12h. Le gouvernement aussi sortira à bientôt. Yo gardez ka. Jésus vient bientôt. Mais oyo ezali o to benga rabongo gouvernement Jésus-Christ. Ba franc-maçon bazate, bandoki bazote. Na gouvernement Félix. Il est mon grand chrétien à Philadelphie. C'est le président banda 1966 le Félix a comme président a kende na église de réveil afuka mabati maboka Félix yebisana na mutu. Mobutu akenda koluka banganga Joseph Kabila banganga Laurent Désiré banganga Kassavu banganga sel mutu alibike mboka ezaki pa banganga na longola ngona memango pa nzambe sa Félix preuve la pour komona kendaki na Philadelphie ba passer batie mabo balobi nkolo Yesu Félix a dirigé mboka o soki asali malamu te en tout cas c'est que congolais a comme présenté si nazoloba po na yoka vraiment ndenge ba prier soki Félix Tshisekedi abongisi mboka o te congolais moko ati comme sous président république te to ko senga ba prier Yesu ye moko aya azwa mboka si to yebisa bino ke so Félix abongisi te c'est que zali felo na loba makamba solo motema malamu bolingo muto aza kipidité azape mubulu abasité ozolanda mama un homme très sérieux preuve à l'appui peuple congolais botu na mbusa nyamwisi na lettre na ye asali alobi nini mbusa nyamwisi alobi ke Martin Fayulu tu dois expliquer au peuple que Genève ezalaki kindoki Genève ezalaki sorcellerie Genève ezalaki au détriment ya peuple congolais pour na intérêt à cette leader mais lelo oyo ngana longwe nanga parce que na moni na Genève que eloko moko musala malamu bosali pour na peuple ezate mais Félix yoka makamumbusa nyamwisi alobi Félix un homme sérieux un homme honnête
qui n'est pas cupide, qui n'est pas impudique. Donc même Moussa Nyamoussa comprend que la majorité des politiciens congolais sont impudiques, cupides, des aventuriers, mais Moutou a aventurier, a sérieux, et ça ne fait pas Tshisekedi. Et bon, Moutaboya comme président de la République a sali à Malungate. C'est que hier, on comme président. Il y a un raison, maman, pour Moutalobe en Moussa Ngaïté. Moussa Nyamoussa. On a confirmé que Félix Abongisamboka Oyo a bientôt Bokozwanabino Misala. Et ça pour l'intérêt du peuple congolais. Il combattait l'IDPS à peuple congolais, Binope Boza va sympathiser, Boza peuple congolais. Félix va travailler pour l'intérêt du peuple. Et c'est le président de la République qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais, c'est Félix Tshisekedi. Sur le Tobé Talisola, la Mouka, c'est lui qui arrive à Jean-Pierre Mbembeza le 23, Toka Mwaka Aboui, vous lancez au Metz na stade, action de grâce. Kaka les mêmes le 23, n'habité, on est Luka, qui m'a ou bien des ordres dans l'habité. Maman Rotang à la Mouka, association des aventuriers, Moussa Lobé en côté. Bana bakende ko prier te Félix asala musala baka yamba aventurer à Jean-Pierre Bemba. Bisonde to bandaki kotia prière le 23. Bisonde to lobaki ke prier za le 23 ou ta président prêtaki serment. To lobaki ke après à 3 mois après et sengeli président basala les prières. 3 mois après mais comment ça il y a le 23 au date wana bisonde to pesi date wana. Bango ba comprendre le kola bazana mo bazolo ba soulèvement populaire na c'est kamate fayulu et pas na ya za tana 100 personnes te o ya encadraka. Mais azolo ba soulèvement populaire. Donc problème na bango zanini. Basangisa batu oyo baza na ba prière bango lokola bazana mwa batu muke na bureau à Jean-Pierre Bemba wana place Fayulu la sala ba meeting na ye bazwa ba image à stade Martyr ba baketala Fayulu abeti plein yanga to bike noto diviser bino bokende na Sainte-Thérèse botiki la biso stade de Martyr ozomona mama talaka lelo to komi ko komola déjà stade de Martyr pour na prière botini ba on a Sainte-Thérèse bakende Sainte-Thérèse ba ibine boke imika bango botiki la bango biso toza majorité ko leka bango na Bemba na Félix mutazana batebele za Félix biso il fait sengel to zo espace za na batebele IDPS eza majoritaire IDPS eza na batebele IDPS eza na makambo ebele esengeli biso tozwa espace ya munene na espace ya munene tokozwa nde totindi bango na Sainte-Thérèse lokola ya kokita na aéroport ya Njili esengeli ndenge ya koya Njili akomi wana na Sainte-Thérèse apesi meeting na ye mais eza bitumba ya mulili na lumière ba Jean-Pierre Bemba na ba Martin Fayulu association ba sorcier pona koloka peuple congolais Félix Tshisekedi na ba combattant DPS association ba homme sérieux ya bana na Nzambe bake ko luka lumière ya Congo yango na peuple congolais soki ko lekisa no moye betaka yo pona ko la Jean-Pierre Bemba o aza meti en tout cas tu seras maudit hein oyo nyonso akende oyamba je vous dis na maudit riete parce que Nzambe na mutu ko pona nani mama yo na pose na biba kiso eza yo so ba satana Nzambe ko pona nani opona Nzambe ozolanda donc ezaka ya Nzambe na Satan siko yo tika Nzambe okeyamba Satan parce que soki ba papa na biso lelo bazokufa ampiaka lelo po Jean-Pierre Bemba boya kufuta bango era taki vice président ozolanda na 1+4 balobi ke fonctionnaire azwa $300 Jean-Pierre Bemba ke oluka Joseph Kabila ke mwana mai yo atoza no Rwandais nga na congolais na yebi ba congolais ne bazalaka nazalaka conseiller Mobutu na ba 95 ti na ba 90 ti ba 97 et ba benganye na Laurent na yebi ke congolais to sala bango nko wana Jean-Pierre Bemba zo yebisa Joseph Kabila mais soki mutu wana tuninga question na comprendre c'est que to boma kura histoire ozola na mama soka tuninga bon c'est que long kura histoire to longola ngo ye abeta lisolo ya Yesu ye Yesu aza kosala miracle azalaki mais ayebi Yesu ndenge mais histoire nde yango wana donc eza histoire mboka na biso Jean-Pierre Bemba ke komona Joseph Kabila zo yebise ke no nazalaki conseiller ya Mobutu de 1990 à 1997 na umeli na yebi ke congolais asalaka nzala 3 jours na balabala te to pesa bango $300 ofuta bango te bango mo ba yango lelo ba papa na biso ba futa bango accord ya mbudi te tuna Jean-Pierre Bemba nana boyaki applicabilité ya accord ya mbudi ezaki Jean-Pierre Bemba siko yo congolais longwa na yo awana ba moyelanga makasi ezobeta boye olio ke no bondela Nzambe ke Nzambe sunga fati misale ye bele po ba américain balobi ke bazo mema ba compagnie bazo mema ba entreprise Nzambe ba compagnie wana soki salaire za mukeza ata $3000 yo zo ke ne kolekisa nota ko yamba Jean-Pierre Bemba o aza poso mo na yo tazane métier donc eza faire ya bato mulili na bata lumière biso toza bata lumière Félix Tshisekedi muta lumière a priaka na Philadelphie bata mulili ba Martin Fayulu na ba Jean-Pierre Bemba ozomona ya wana na ba leadership o bango bazalaki wana ba leader bazalaki ba comprendre que o eza mulimo mabe ba Mbusa bakimi ba Jean-Claude Muyambo bakimi ba Moïse Katumbi pe balingi bakima na bango papa Moïse kima na yo ba Kyungu kutu bakimi Kyungu kutu ayebisi Moïse abi Moïse soki yo yebani na katanga eza ponanga soko sale kimi ekozala o bozolo baki Sainte-Thérèse bino boke stade
Et bon, IDPS n'est pas un trouble pour la Kabila. N'est pas un pouvoir pour un trouble à Zate. Preuve à la peau, comme on a dit, Félix a tiré liberté. A tiré ma camion sur le bic et bon, qu'il y a une cour constitutionnelle. Pas qu'il y a combien de personnes? 100 personnes. 100 personnes, balingi ba tumbapine. Ozolanda mama nanga. IDPS n'est pas un bimisa ba million. Tala kende na bureau MLC. Pour mon que bango baza bandoki kende na bureau na bango euro to za 11h. Kende ko tala bana batelemi kuna. Mais papa cameraman tala ndenge batu batelemi. Bon ça ezaki ndokito ni so zo boya IDPS. IDPS c'est parti majoritaire Jean-Pierre Bemba yaka zonga na bilangano a café au papa tikele on Équateur. Donc zo mon. Ah Équateur ça t'a ndi ah ouais. Azo ya watipo akende renforcer bilangana bango a café comme mirar na nini. Est-ce que so tali vraiment longi Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Jean-Pierre Bemba osa président République? Équipe à bilongi te. Te tala kata na bilongi. So tali même Joseph Kabila ngoto za benye longi ne zaki lokwa mwa mutu mo alobakanete. Mais so tali Bemba bolobi mutu aso formation ba militaire. Ozola. Mais tala même kolobana it. Mais qu'on a soudé ça bien pas ça. Des soldats qui sont dans camp. Le président de la République c'est les fonctions civiles. Les soldats sont dans poste aucun camp. Être chef de l'État, il faut être civil. Il y a un moment, Joseph Kabila a dénoncé. Na longwe na komi démobilisé na komi civil. Pour ça, il faut na civil. Ah bon, wanaki. Mais j'ai pas besoin de hôtel et l'ongine que mutumo a formation ba commando, collier les mino. Mais ce hôtel il fait le comme mutumo a ba cours à civisme, ba cours à histoire. Na mutumo a cours à civisme. Na mutumo a cours à armée. Na na ça président République. Mutumo a cours à civisme. Pour respecter le peuple. Voilà. Ok, Cholé, le bascon sur Balandio, la qui bango nini pour le gouvernement, basé la nini et maman madame Koya to FCC ça kokundaka kato ni mot de la fin Balandio. Donc FCC na cash to sangani libalate mais ezali contrainte constitutionnelle peuple congolais. Mutaye sabino teke libala ndenge la muka komi sango libala. Or que Joseph Kabila bala ba Muzito, ba Bemba, ba Fayula bala bango kala. Seul Mouto a bala été zandé IDPS. Incapable, Joseph Kabila, incapable de nommer Félix Tshisekedi comme Premier ministre par rapport à l'accord à Saint-Sylvestre. Abangi Félix Tshisekedi, même pour Azala Premier ministre, Akeko Luka, Tibala, O Lisu et Toboka. Osomona po Tibala Zaki, homme faible. Mais l'accord est Zalaki que Félix Tshisekedi Azala Premier ministre. Osonanda Mamananga. Donc, Tozana Libala te, na FCC. Bobenginga partout, Bolubi Libala, Neza Libala te. Mais Zali exigence, et Zali contrainte constitutionnelle par rapport à son article 78, où il dit que le président de la République doit nommer le Premier ministre, mais au sein de la majorité parlementaire. Tant que total banane basa majorité, tu comprends que non, FCC basa majorité. Atabo yibambongo, boya to sala même ministère afina ya justice et kozana maboka IDPS azo prôner état de droit. Tant que état de droit ko kota to banda poursuivre bango. Donc boz à la l'aise, à bientôt gouvernement zobima, boz la gouvernement na bino tant que bima, misale koya. Oyo bapa so tozomona lelo to benga ngo ba douleur ya enfantement tolingi tozwa misala tolingi to bonga na vie yango zomona bapa sezoya que Dieu bénisse Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République, que Dieu bénisse le peuple congolais, mais au nom de Jésus que Lamuka ça détruit, au nom de Jésus Christ de Nazareth, parce que Kalate prophétie de Dieu bimi que Lamuka ezokufa nango pour Martin Fayulu bakomi na ba polémique makasi na Moïse Katumbi akutalaka mutalati sie de luxe. Si Martin Fayulu abotama kota grand hôtel était muta meme na grand hôtel Moïse Katumbi asalele ba veste Moïse Katumbi lelo akomi ko finga ye yangwana lamuka ko panzana lamuka ko beba lamuka ko zala détruit au nom de Jésus-Christ. Mais avec Félix Tshisekedi pambola bino nzamba pambola ba congolais nyonso, faites confiance à Félix Tshisekedi Tshilombo bandeko na biso nyonso bozali banda mboka na kati ya mboka tozala bomoko ozomona ke émission tosali totie na température assez parce que bango pe ya ngamba lamuka balingi ba changer ba rejoindre président République yango totie na se toyebisaka Fayulu ya sengane bolimbisi talaka kuna bakomi ko nyoko la na Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba ba décision nyonso bazozwa na lamuka ya azalaka te kaka Moïse soka lobi Bemba lobi Martin Fayulu exécuté tala ndenge bakomi ko sakana na yo okotika no lamuka ndenge nyamusa tiki lamuka nzamba ko pambola yo. Libanga te Cholé. Libanga vraiment baza ebele so na biya banda utanga zwa biso 30 minutes liste mulai bande ko nyonso mama Chantal Lumbu na Allemagne, mama Angèle na États-Unis précisément na ville ya Virginie, mama Angèle respect bozali ebele, mama Martine na Bruxelles olobi ke aba le tribalisme olingi oya to kende no ensemble tala batu tokena bango yo billet kaka moko pa muta koma na bandundu ville 25 000 francs. Donc nyonso wana so bosongi biso nzamba ko pambola bino parce que Congo a bientôt et kozala sauver na maboko ya Satan. So Satan ezalaki nani? Satan ezalaki FCC na Lamuka.
yango bakomi kopanza na nzambe azo détruire yango vraiment tokotika la biso moko na bombe la bino vérité te communauté internationale bakoti reno balobiki lokola bakomi kotungisa Félix Tshisekedi tokomi ko comprendre que oyo tozo risquer to pese sous mandat ezala nanu transition donc pour mandat oyo to bengo mandat esengeli batu nyonso bazala calme lokola bazo ganga ekobongwa na elongwe nanu mandat ekomi nanu transition pour organiser des choses après mandat ko banda na 2023 donc nzambe akopambola Félix nzambe azama malamu oui donc mutu lokola Félix il faut abeta 20 ans mais tu vois que la peuple mawake dictature ezalate abeta 10 ans mais 10 ans on a pas abeta il faut 5 ans il y a transition pour mboka ezalaki mabe azuna 5 ans transition après meilleure élection et ko yana 2023 nde exigence na biso nzamba pambola bino songa bino. Ok, là tu as na Bécho le webi ka Bécho la lubara bien a Bécho ndé oh là propre ya Bécho le wa tu le pas numéro te ba nango déjà bazana numéro mais soko lingo benga saka plus 243 même yo muto finga ka benga finga na kozongisa na nzela ti sekeda tika biso ke so ba fingi bino yebisa muto wana ka na malaria na nzala te ya yezonga na nzela numéro za moko plus 243 82 0320 142 plus 243 82 0320 142 bobengi botie ba commentaire rebele po à bientôt yeso zoya na Congo ko temboke za la délivrer à travers Félix Tshisekedi Lobo général militaire américain azalaki pour na ko sécuriser date le 30 juin ko faila ko sote ko kufa ba américain bazoya merci. Ok, on est d'abord propos ya Chole wa Monica na remarque to reproche numéro Chole zana o le ko bilanga o komeli Chole zana ko tanga pour répondre izala bien quand on va je dis merci à Jonathan mon caméra privé wa Zaki derrière la caméra pourquoi pas Andy mon réalisateur c'est partout dans le monde de émission 565 j'ai dit merci à mon papa Biber viens à biso Biber cha Timalanga maman c'est la Biber Timalanga viens wana viens mo malamu aifa tinde lope mbote viens respect tous les 30 jours respect ok je dis merci à Ella papa na Arshavin des gros bisous bébé quand on se voit sur un nouveau numéro bye.